Bonjour, bonjour. Mbote, mbote, bande konanga, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christu mokonzi pe mobateli. Na sepeli lelo lisuko partager révélation oyo. Elongo na bino, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na kumisi nzambe na biso mokeli ya likolo na se. Oya bateli nga ya bateli pe bino. Na pesi merci mingi na nzambe na biso pona bomoi na nga pona bomoi na bino pe. Tika nzambe na biso azwa lokumu pona mokolo lelo pona grâce oyo asali biso akumisama. Nzambe na biso azwa lokumu. Mais bien aimé dans le Seigneur na eli biso révélation nzamba pesingai, révélation moko nzamba pesingai na tongo ya lobby, mais lobby comme nazaki na moyen kosala vidéo wana te lobby le 18 tozalaki na makambo oyo tozalaki kosenga pena na nzambe abatela biso po makambo wana eleka malamu makambo tozalaki nango protestation ou tozalaki nango ya le 17 na le 18 il fallait nanu eleka comme ça na kopesa message en tout cas nzambe na ngai asali nga grâce wana a comprenaki ayebi azali nzambe ya ordre azali nzambe ya désordre te. Donc comme leki malamu na kumisi nzambe ndenga bateli biso abateli bandeko nyonso babundeli nyonso ya mboka oyo bazali ko bunda pona mboka na biso pona Congo. Vraiment mes frères et sœurs nzambe nanga apambola bino pona bolingo boza nango ya Congo. Soki tolingi mboka na biso te c'est que nous sommes perdus. Vraiment nzambe azwa lokumu na yebi ke nzambe azali ko sala toyeba yango mais bien aimé dans le Seigneur que tokobungisa Congo ata na 1 centimètre te, même pas 1 mètre, même pas lidusu ekokende ya Congo ekokende te. Au contraire biso nde tokozwa bamboka wana nyonso pembeni ezali bamboka na biso nde mutu nzamba pona. Donc nzambe vraiment azwa lokumu penga naza na révélation nzamba pesinga pona ba balkanisation pona makambo ezo salama. Mais bien aimé dans le Seigneur na kopesa message wana juste après message oyo po to yeba ke nzambe na biso alalite nzambe na biso aza sima ya makambo nyonso nzambe na biso aza na Congo ezali mboka ya nzambe tozali baponami ya nzambe. Nous sommes les héritiers héritiers le roi de roi ya mokonzi ya bakonzi. Donc nzambe na biso azwa lokumu. En tout cas je vous encourage mes frères et sœurs toyeba yango ke toko perdre mboka na biso ata mokete to continuer kaka na kobondela nzambe na biso azwa lokumu. Lelo na message moko mes bien-aimés dans le Seigneur nakanaki na pesa message mususu oyo nzamba pesinga po nzamba azali ko préparer biso na makambo ebele po par rapport ya makambo nyonso yo ekoya o ezali boso makambo yo kosalama nzambe azopesa nga ba message ofona memela bana na epo azali ko préparer biso makambo na esengeli na biso koyeba yango. Mais lobi ndenge na lobi nzambe alamusaki nga na message o nazopesa sikoyo message moko ya pasi. Mais bien aimé dans le Seigneur message moko esali ngai pasi esali ngai pasi po tozali kaka batu tozali batu boko comprendre message wana soki na pesi yango tina suka. Mes frères et sœurs soki ngai na ye kopesa message nzamba atindi nga na pesa message nga naza na ba don ya ba prophétie te nazali prophète ya ministère. Donc elingi kolakisa ke tant musu na pesaka ba prophétie mususu nazoloba makambo mususu nga moko na bosani yango même na bana même na bandeko même na baninga mususu bandeko mususu nakoki kopesa bango na yebisi likambo na pesi prophétie. Mais tanga bando rappeler nga yango makambo mususu na yebisusu te. Donc nazoloba sous onction yango nazo senga na bino bandeko na rappeler bino lisusu bokataka message na kati te so ozotala ba message oyo nazo pesa ezali vraiment na bolingo nzambe eza pona bien na bino bandeko nde nazoloba likambo oyo malamu botalaka message tina suka po eloko mususu lipamboli nawe koki kozala na suka po o na memaka ezali mateya te ezali pe makambo euti na motema nanga na makanisi nanga te. Mais c'est l'ainsi dit l'Éternel ezali ba message prophétique. Donc Saint-Esprit akoki koyebisa nga likambo kande na vandi boy na lobi yango après na tango ba otuna nga na yebisusu exactement eloko na lobaki te. Ça se passe comme ça. Donc eza makambo na préparé te nazwi message na préparé oyo nzambe tata pesinga. Mais oyo tongo na bando loba makambo susu ebimaka
donc okozwa ta mosusu nzambe esprit saint aleki biso na nguya akoki olokalize yo ta mosusu saint esprit amoni yo alobeli yo likambo oyo oza nango sikoyo problème oyo oza nango sikoyo mais saint esprit amoni yo nga moko nayebi nanga te ke saint esprit amoni yo omona na bimisi na lâche eloko moko nzoka ezalaki mpo na yo ndeko. C'est pourquoi faut être attentif et faut kosala attention na moto oyo azoya na nkombo ya nzambe. Bible yebisi biso ne rejetez pas la prophétie mais examinez-la. Soki eza en dehors ya parole wana tobwaki yango pembeni po eza en dehors ya parole et comme doctrine mosusu mais soki ezali na kati ya parole il faut ko examiner yango. Donc voilà, vraiment botalaka tina suka po koka kozwa ya yo nzambe na biso azwa lokumu. Lelo na memi message moko oyo nzambe apesinga lobi na tongo. Nzambe apesinga message moko ya par rapport ya France. Makambo yosalama na France. Bandeko nanga makambo yosalama na France eza ya minene. Nga na yokaki yango wi nzambe atindaki ba messager na ye ebele balobi likambo na yokaki yango puisque nga esika komwa nzambe etangamaka nalingaka quand même à moins que nzambe ayebisanga kotala kuna te to nzambe asa yebisanga likambo mais soki te nalandaka ba messager ya nzambe na yoka ba message o nzambe apesaka na ba messager na ye na yokaki likambo ya France makambo nyonso nzambe alobi ekosalama na France. Mais na tchaka yango tembe tenga na examinaka e na sambelaka tina ndenge nzamba zo ebisanga yango lobby mais bien aimé dans le Seigneur. Mais avant na kota na message nazotika mama oyo na maboko ya nzambe nazotika bino bana nzambe na maboko ya nzambe na biso abatela biso po ba message oyo prophétique ezali ba message oyo uti na nzambe ye moko eza makanisi ya nzambe oyo ye moko abimisi oyo biso ngai na yebaki na ngai yango te bino pe boyebaki yango te mais nzambe a révélé biso alors ezaka combattu. Donc so tozotala message ata bino bandeko nanga fo bozaka na attitude ya prière fo bosambelaka va ya kolanda message nyonso nzamba convaincre yo ke c'est le Saint-Esprit qui convainc. Totalaka message te sans kotika yango na maboko ya nzambe sans yo moko bondela nzamba protéger yo. Donc to bondela avant na pesa message oyo nzambe apesi ngai. Nzambe tata na kumisi yo tiko zwa lokumu papa na kombo na Yesu Kristo po na grâce oyo sali biso. Merci papa po yo révéler ngai muta moke makambo minene nzambe. Merci papa po na canal na ngai lelo lobaki ko pambola bana na oyo yebi oyo si osiblaki na kumisi yo po na message yo révélation opesi biso tika kombo na yo zwa lokumu et que ta volonté soit faite. Tika message yo papa et kangola bana na yo et batela bana na yo et sauver ba âme ya bana na yo papa. Tika message yo et kende na mitema ya bana na yo ezala planter et ebota mbuma. Petika message yo papa et bongo lisa bana na yo mitema et mema peuple na yo na repentance. Tika kombo na yo zwa lokumu papa. Tika molimo na nzambe et utiliser ngai banane bandeliti na suka ngai na zalate ponga na yebi koloba te. Que le Saint-Esprit m'aide ya ko pesa ba parole qu'il faut pour soulager mitema pour aimer ma peuple na yo bana na yo na repentance. Tika makila na Yesu mokonzi ebatela biso ebatela bana na onyo so bakotala message oyo bandane bandeliti na suka na pesi yo merci tata nzambe na pesi yo merci papa na biso na kombo na Yesu Kristo amen. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur ndenge na uti oloba na zwi message moko lobi message wana ezali important lokwa ba message nyonso nzamba pesinga mais pona nini natiki nanu message wana sina bongisaki o nangaki na pesa mais nzamba lobi na ngai pesa nanu oyo message oyo eza important pour comprendre pourquoi eza important pona bomoi na biso po nzamba zo mema biso na repentance mais message oyo ekoki pe kosalama lelo ekoki pe kosalama lobi. Voilà pourquoi nzamba lobi na nga na pesa message oyo bandeko nanga lobi na tongo nzamba pesi nga message oyo nalalaki Bible zo yebisa biso boye na livre natanga nanu passage oyo na livre Amos 3 na verset 7 natangi na kombo na Yesu mokonzi. Bible zo yebisa biso car le Seigneur l'Éternel
ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc, mokanda nzambe ezwi biso ke nzambe asalaka eloko te. Donc, a permetaka eloko te esalama sans a prévenir bana na ye par ses serviteurs. Nzambe akoki kosala eloko te ye moko, azali nzambe, il peut tout faire, mais a prévenaka bana na ye na canal ya messager ya serviteur o ya poni. Akotinda ya sonner trompette po bana na ye bayoka ndenge a utiliser ngai. Bible ezobisa biso ke nzambe na biso azalaki na basali na ye. Élisée. Bible ezobisa biso ke Élisée nzambe asalaki grâce. Po nzambe asalaka mutu na mutu grâce na ndenge na ye, utilisaka mutu na mutu na ndenge na ye. Alors nzambe abandaki ko utiliser Élisée mingi na koyokisa ye makambo. Élisée akoko zala vandi epa na ye. Azoyoka makambo ba complot nyonso to ezo salama. Nzambe nde mutu afungoli litoyi po ayoka ba complot wana. Na makasi na ya koyoka te. C'est de cette façon que nzambe a utilisaka nga pa utiliser nga pona message oyo. Nzambe a utiliser nga bongo. Nzamba fungoli nga litoyi na yoka makambo ezo salama pona France. Makambo oyo batu babongisaki makambo oyo kokwelela France, mais o batu babongisaki po ekoma na France. Nazo pesa message comme ça tokota na kati na pesa malobo nzamba pesi ngai. Alors nalali nazoyoka mingonga batu ezoloba. Nazoyoka batu bazoloba boye nakomi yango. Na ba mot oyo, ba parole exacte. Bazolo baboué. Nous avons ce que nous avons longtemps cherché. Nous avons Paris. Paris sera touché. Paris sera sous les décombres. Point. Na bandeli sous mes bien-aimés dans le Seigneur. Na yoki batu bazolo baboué. Nous avons ce que nous avons longtemps cherché. Nous avons Paris. Paris sera touché. Paris sera sous les décombres. Point. Maloba wane sili wana. Alors nzamba bandi ko yebisa ngai na voix na ye audible. Nzamba zo yebisa nga Paris sera touché. Oyoki que Paris sera touché. Nandimi nalobi na yoki que Paris sera touché. Alobi nanga oyoki que balobi nous avons ce que nous avons longtemps cherché. Elingi kolakisake baluka Paris depuis kala. Donc elingi kolakisake makambu oyo ko toucher Paris ezana maboko abatu ezana complot basalaki po ekwelela Paris. Ko toucher wana ezali ko atteindre Paris. Donc bazalaki koluka ba atteindre Paris. Mais balobi enfin bazue loko bazalaki koluka. Nous avons enfin trouvé. Ndenge balobi, nous avons ce que nous avons longtemps cherché. Donc baluka Paris depuis kala, enfin bazui yango. Donc maloba o eningi kolakisa ke basi bazui yango. Basi bazui Paris po ba atteindre yango. Alors babakisi Paris sera sous les décombres. Ndenza bazolo bananga bazali kolobate. Bazui Paris o baluka depuis kala. Ba atteindre yango, ba toucher yango. Donc Paris ekozala sous les décombres, donc Paris ekokweya. Elingi kolakisa nini? Paris eza motema ya France. Donc eloko bazolo ba wana ezali ke ezali complot oyo basalaki e réussir po bakwesa France. Donc mwana na ngai nazo informer yo, nazo yebisa yo ko pesa yo message oyo pona yebisa yo, pona confirmer yo ke France ezali kokweya. Donc ba toucher France na motema. Donc motema eza lokola mutu lokola moteur. Ba toucher, basi ba toucher spirituellement. Donc spirituellement et c'est salami. Nzamba na yoki penza et puis Nzamba a expliqué ngangoli sou bien. Nous avons ce que nous avons longtemps cherché. L'inkolaksa ke bazui yango. Nous avons basi bazui France. Donc mais bien aimé dans le Seigneur, ton nabi pas c'est ça na motema par rapport ya maloba oyo. Po na yebi ke ndenge Nzamba yebi singa boye. Elo likambo esa ma France.
Oh nzamba yebisaka nga esalamaka. Et eloko esalinga pasi mes bien-aimés eza nini? Eza que ndenge toyebeli maloba ya nzambe oyo apesa. Ndenge tomoneli ba vertissement oyo nzambe apesi France. Ndenge tomoni France atangisi makila tellement ebele. Ya ba innocent ebele. France azali même na sima ya malheur na biso ba Congolais. France azali sima malheur ya ba Africain. Donc ndenge na yebi na moni makila wana eza ko ganga zo ganga na miso nzambe. Alors na yebi que ceux qui France a se repentir te makambo oyo comme la France. Mabeza na France. Bandeko nange saninga pasi po bandeko ebele boza na France. Na yokaki bandeko bapesi ba messager ya nzambe basali na nzambe bapesa ki message surtout na ba minoko ebele na français. Na cheki yango tembete me na zela ki nzamba ebisanga. Nga so nzamba ebisinga likamute na olobango te. Na koyoka na bondeli na tika na maboko nzambe. Me nzambe lobi ebisingango na yoki yango na matoi na nzamba lobi nanga telema au prévenir bana nanga po ba lobi basi bazui. Donc c'est salami spirituellement. Si comme bien aimé dans le Seigneur na ekotala na ekosalango kokangisango na message o mususu nzamba pesa kingo na mona ki ba nation ba drapeau ebele ekui ezaki na libulu message moko na pesa ki o ba ko refouler bato bandeko batala kiti batalango. Alors na eko se référer nzamba lobi nanga na yebisa ki yoke ba nation ekokweya na yebisa ki yoke ba mboka ebele esi ezindi spirituellement. Nyonso nzamba zo yebisa biso eza déjà fait spirituellement et kalika esa ma physiquement. Et maloba ya nzambe ce sont des paroles prophétiques. Eza malobo nzamba lobaki déjà ko salama. Et koki ozala nango susu annulé te e ko salama. Et kozala annulé kaka soki to se repentir. Soki ba nation ne se repentir. Mais na motema libanga o baza nango nzambe asala grâce ba se repentir. Pas c'est ça linga ta on a moni message wana zui référence wana ya message wana na message oyo. Donc en fait pour nangai pour na bino me bien aimé dans le Seigneur ezali confirmation que France est kokweya. France est kokweya. Sikoyo eloko mususu ezali ezaka a France te. Tant nzamba la kisa inga ba nation ba drapeau ebele eza ba mboka nyonso aux alentours ya France ezali ba pays occidentaux. Ezali maloba o nzambe ase aloba ezali écrit. Eza kutu makambo yo biso nzamba azopesa biso ba révélation mais biso moko to se to tangango dans la parole peut-être que tellement que maloba nzambe eza codé to comprendre yango te. Quand la Bible nous parle des dômes tant nzamba azoloba edom ekokweya Esaú ako frapper to bando comprendre yango te mais makambo yango ekomi makambo yango ezokoma. Sikoyo, mes bien-aimés dans le Seigneur, nzamba lobi nanga apesi nga message par rapport yako refouler. Abeti vraiment nzambe a rappeler ngeloko wana. Nzamba la kisi ayebisaki nga ke bako refouler bato na message mosusu o na pesaki. Et nzambe ayeko lakisa nga ekolo oyo bako refouler entre autres. Pour nzambe ayebisaka biso kaka en partie. Bato bako refouler exactement nzamba ayebisi nga nyonso te. Peut-être ayebisi mosali ne mosusu. Mais ngai ayebisi nga nyonso te. Ekolo nzamba alakisaki ngai na message on a partagé ki nzamba alakisaki nga mwasi moko na mwana na ye. Mais nayebaki elongi ya mwasi yango te. Nazo reconnaître bango te. Mais nzamba ayeko lakisa ngai ayeko préciser ngai ayeko lakisa nga collègue na nga musala. Donc ekolo na bango nde mutu bako refouler. Un jour, je ne sais pas quand, mais bazali na groupe ya bato bako refouler na bamboka o bako refouler. Collègue na nga naza philippienne. Amuta Philippines. Donc asiatique, indonésien, bikola ba côté wana. Mais biso pe ba congolais nzamba la kisaki ngai ebele ba kozala bloqué. Mais est-ce que bako refouler pe ba congolais te?
soki bayambi banoko na bango po ntango France ekokweya partout bamboka nyonso pembeni ekozala atteint. Soki bitumba guerre bandi na France, babombe bandi kobeta na France, est-ce que bamboka pembeni ekozala touché te? Mais ntango bango moko babombe kokweya bakoluka bakima te base réfugié te na bamboka pembeni, ntango bango bakokota na bamboka pembeni bakoinonde bamboka pembeni, est-ce que place na biso babiso o bakongolais, est-ce que place na biso ekozala? Ntango bakotika na lipa moko, est-ce que bakokabola ngo na biso? Est-ce que bakokabola lipa wana na biso to bakopréféré bapesa ngo bandeko na bango ba français? C'est clair, choix eza clair, déjà tomonaka ngo. Yango nzambe soki azopesa biso message eza po toyoka ngo kaka te tovandi na biso te, eza po nzambe alingi tozala na connaissance ya makambo oyo ezosalama oyo ezoya, epuis tozala na kobanga nzambe, tozala na se ya protection ya nzambe, totambola na kobanga nzambe po abatela biso. Nzambe azoyebisa biso te po toyoka ngo kaka tolekisi, non, po soki makambo wana ekomi ekuti biso na masumu, nzambe akobatela biso ndenge nini? Nzambe ayebisi biso maloba oyo nazoloba sikoyo eza très important, mais bien aimé dans le Seigneur. Alobi bilei ya biso bana na nzambe, c'est sa parole, et sa parole ya nzambe. Bilei na biso bana nzambe soki toliaka mapa physique ezali po to remplir estomac, po estomac ezala vide te, po to koya maladie te peut-être. Mais bilei na biso bana nzambe eza liloba na nzambe. Yango nzambe ayebisi ngai soki lelo tosali provision ya biloko ya kolia, totondisi ndako na biso na biloko ya kolia, et que par exemple bitumbe bandi na France, et bandi na Allemagne, et bandi na Belgique, et koti partout, na ba Londres, partout. Soki bitumbe koti, bon biloko to somba ki ba provision o to sala ki to kima na mondeni. To mema biloko ondeni to tiongo na ba conteneur, na ba valise, to kima na mondeni. Ndenge nini nzambe na biso akoki koyebisa biso ke bitumbe ezoya, guerre ezoya, mboko ezokweya, France ezokweya, ba nation ezokweya, ayebisa biso tosala provision, toke na mboka na biso na Congo ou bien ndenge nini tokomema ngo ndenge nini? Nzambe alobi na nga boya nsemo, azali nzambe oyo akitisa la man caché, aza nzambe oyo alesa bana na ye bana Israël na désert abwakela bango misuni uta likolo ekweyi na se abongwani te. Nzambe alobi na biso aza nzambe oyo abimisa mai na désert, aza nzambe oyo atindelaka Ismaël mai na kati ya désert, aza nzambe oyo atindelaka Eli mosuni viande na monoko ya corbeau na zamba tango Eli azokima Jezabel. Aza nzambe oyo aza capable de tout faire. Po lelo soki tosombi biloko totie ba provision na ndako eke bitumbe bandi tokolambela ngo wapi? Soki tokimi sans biloko wana, est-ce que nzamba otika biso? Mais bien aimé dans le Seigneur, en tout cas ba oyo bandeko batuna kinga pona ba provision, nga na pesaka ba message fauté. Na yokaka pe ba message mosusu abatute. Nga nzambe fo alobelanga. Alors nzamba pesa nga message wana te. Mais tala lelo makambo nzamba zo ebisanga. Nga na se précipitaka te na yokaka mutu te na yokaka nzambe. Nzamba pesa nga message wana te nga mama dasa apesa nga te. Mais tala nzambe makambo zo ebisanga lobi aza nzambe ya la man caché. Aza nzambe oyo abimisa mai na désert. Aza nzambe oyo akoleisa bana na ye babanga te. Oyo azotambola na kobanga nzambe abanga te. Nzambe akobatela ye. Pe oyo azotambola na kobanga nzambe te abongola motema na ye. A se repentir. Pona nini po nzambe alobi aza na bana na ye oyo azobongisa. Alobi aza na bato bakolota bandoto bazozonga mboka
okolala penzo moni bazo pesa yo billet ya avion ou oloti voyage ou nzambe akosala en sorte que o comprendre yango ke yende mutazo yebiso okozonga na mboka na yo pona kosala mosala ya nzambe eza na baponami oyo nzambe aponi o bakozonga mboka. Donc bobanga te bino bana nzambe bozala na kondima nzambe bozala na kondima nzambe bobomba kondima na bino. C'est pourquoi nzambe azoyebisa biso bo soto moni makambo nyonso to ezosalama mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand j'ai dit que parole ya nzambe eyebisi biso nyonso eza makambo ese ekomama. Livre Abdias 1 ezoyebisa biso boye. Livre ya Abdias 1:1 eza ba référence biblique na pesi biso poto tanga yango. Abdias 1 na verset 1 ezoyebisa biso levez-vous marchons contre Edom pour lui faire la guerre. Wana eza référence oya bitumba oyo ezoya poto yeba ke eza déjà écrit eza prophétie et c'est l'Obama. Donc guerre ezali o basi babongisi la France et ko bandela na France ou nzambe ako bandisa ngo place mususu mais c'est écrit mboka o nzambe pesinga ezali France. Donc Edom ezali France. Levez-vous marchons contre Edom pour lui faire la guerre. Na pesi référence biblique mususu na livre Jérémie 49. Jérémie 49, na verset 7. Natangi moi moké, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je sais moi, Nzambe azoloba, l'Éternel parle. Moi, je dépouillerai Esaü, ses enfants, ses frères, ses voisins périront. To continue, to kitatine, c'est pour la faute de temps. Et puis pour la biso bana Nzambe, Nzamba lobi na biso bo na livre Apocalypse 3 na verset 10. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père. Retiens ce que tu as. Nzamba zo ebisa biso, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Que personne mutu t'a troublé yo. Ndeko kolanda mutu oya tchaka ba commentaire ya mabete. Eza na ba conséquences na ebisi bino ngo lelo. Nzamba la kisinga batu mususu ba tchaka ba commentaire. Ba identité na bango, ba mususu ba sali ba faux compte. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont na Nzambe, kotala kolanda exemple wana te po eza na mabe. Nzambe azosala batu wana makambo oyo bino boyebite oyo ngai moko na yebite mais selon la parole de Dieu maloba Nzambe zo ebisa biso ke Nzambe albi na biso ne touchez pas à mes serviteurs mes prophètes, ne leur faites pas du mal. Eza mobeko. Donc oyo akobebisa mobeko wana azana abomination liboso Nzambe, azana punition ya munene liboso Nzambe. Ba vie belé zo kangama ya batu mususu boyebi eloko zo sala bango te. Eza vraiment conseil. Bo landaka bato bazo basara ba commentaire ya mabete. Examine la prophétie yo moko koto bondela Nzamba kolakisa yo. Et parole Nzamba pesi ngai pona kosisa message na biso. Nzambe quelque temps nazo pesa bino siko témoignage na ngamwa muke. Yango na baki foko tala tina suka. Elinga ki échappé ngai. Témoignage na ngai moko. Il y a quelque temps Nzamba lobaki na ngai a pesa nga makam na nga moko privé. A l'accès nga na ba révélation na ba ndoto a lobela ki ngai pesa nga na somba ba valise. Na se préparer. A pesa nga na ba temps. Ngai moko Nzamba pesa ki ngai. Donc comme ezaki ya ngai na loba yango te. Mais alors Nzambe le rapesi nga message au lobby a lobby na ngai na ebisa bana na ye ba somba ba valise. Mais bien aimé dans le Seigneur. Biloko kolia okotika ngolia msusu okoka komema ngo te. Mais biloko ba bien na yo oza nango besoin. Oyo ko servir yo ba premier besoin oza na besoin valise pona ko tia yango pona ko se déplacer. Ngai eloko Nzamba lobai na ngana sombe ezaki ba valise. Et na sala yango.
nazo se préparer malembe po na tosaki nzambe. Alors nzambe lobi le rapesi nga message wa lobi nanga nayebisa bana na ye basomba ba valise ba se préparer. Eza obligatoire te nzambe atika biso libre. Donc okoki ko somba valise soko oza convaincu. Soki po ndimi na yo te osombi te, c'est simple. Ezali grâce au nzambe tata asali biso. Alors na pesi bino message wana eza ngai moko na vivre ngo, ngai moko na sombi ba valise, ngai moko na so se préparer malembe po na yebi ke oyo nzambe tata loba na ngai ekosalama. Naza na kondima na nzambe wana. Donc nzambe na biso azwa lokumu apambola bino mes bien-aimés dans le Seigneur. Bino mutu bozana motema penza ya bolingwa baninga ya kokabola video oyo kokabola message oyo koyebisa na bandeko ke oui France eza na problème, France ekokweya oui effectivement nzambe alobeli biso. Bandeko na biso baza na France nga nazosambela po na bino ezali sérieux. Bokota botuna nzambe, bozala vigilant. Soki oza convaincu somba ba valise na yo, frères et sœurs, bo somba ba valise na bino, totu na nzambe et nzambe ako pesa biso ba réponse. Tozala sage quoi, tozala bana moko ya mayele, tozala te ba ignorant olali na biso et puis problème ekokuta biso. Ekozala mawa mingi. Tosomba ba valise, tozala toujours prudent, totambola na kobanga nzambe, to se repentir po nzambe abatela biso na mabe oyo ezoya. Vraiment nga mama dasande ko na bino na lingi bino mingi na bolingo nzambe. Soki yesu na biso azongi lelo te na kozonga mbango koya kopesa biso ba message o nzambe apesi bandeko nanga bolanda yango po ezo préparer biso. Il faut toyeba makambo wana, toza na besoin koyeba ngo po to longola makambo nsusu o toyeba te, toyeba pe makambo nsusu ebombana na kopesa ba révélation oyo ezosala na molili o nzambe ayebisinga po esunga biso. Nzambe nanga apambola bino mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, na lingi bino lisusu mingi bonne journée à vous et à très bientôt. Soki nzambe na biso yesu mokonzi azongi kozwa biso te. Au revoir.